Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokotalisa bino motema mabe, motema ya ndoki, motema ya likundu. Esika nini etindaka bato bakoma na esprit ya kibondoki, na esprit ya kosala ete kolakisa mabe motema mabe to motema likundu vis-à-vis na bato oyo bazali na bozwi na bango. Bandeko babolingo lelo soki tolobi tolobela yango po ete tomoni bandeko bato oyo bazali kobenga bakom bata bakongole oyo bavandi ya na poto oyo bango bazali kosala ezali lisusu liti mpo na mboka te mpe bazali bato moko bazali ata na ide mpe ya kopesa implice mpo na mboka te me bazali kaka na baide moko ya kosala n'importe quoi ya koloba n'importe quoi po ete baye komona ete mitema ya mabe oyo bazalaka na yango lelo bakomi kobimisa yango pwasa. Lelo soki tolobi boye ezali po ete tolingi totalisa bino mwana mobali oyo na kombo ya Rex Kazadi na mwana mwasi oyo tosalelaka bino émission mokolo eleki oyo azali mongongo lokola ligorodo mpe lelo tokoyebisa bino bandeko ndenge nini kimotema mabe na bango ekei mosika ya koleka. Bandeko babolingo oyebi na koyebisa bino eloko moko na mokili oyo ezali kaka awa na Congo nde tokomona ete modeli ya bato bakomi kosalela politike elongwe ndenge nini bato basalelaka politike me bakomisi yango na rythme ya rankine ya koluka neti kosala na ndenge ya bacompte à rendre ya kolinga kolakisa motema mabe ya kokende kodétruire vie ya baninga. Bandeko babolingo moto nyonso te oyo azali ya na poto abengami moto oyo azali wana mpo na bolingo ya Congo te. Bato ebele bazali wana mpo na bolingo ya Congo te me bato ebele ekomi nde motema mabe bandeko po ete bango balingaki kaka totikala na ntango ya deuxième république ndenge bango bazalaka koyiba baza koya kosakana na mbongo na poto wana biso bapepe na kati na pasi tobetelaka bango kaka maboko basala ndenge balingi basasa mboka toloba eloko te totikala kaka lokola bangoto bobo wana nde basepelaki ndenge wana. Me lelo oyo lokola elobata paster mukuna babotola bango biftek ekomisi bango motema mabe motema ya likundu kobanda na batata na bango tina bana motema ya mabe bandeko.
kotalisa bino boye ba Congolais. Na kotalisa bino esika nini motema ya mabe ya kindoki. Oyo babengaka penza kindoki ya solo solo. Ndenge nini ekomi komona nepa ya mwana mobali oyo Rex. Pena mwana mwasi oyo bazali kobenga merci maman congolaise. Po ete soki bapesa ekombo ya merci maman congolaise yende akoma kosunga. Ba kombata oyo nyonso tu bazalaka na masolo ya kozanga basi yende akoma kosunga bango yango na bapesa ekombo merci maman congolaise. Bandeko Rex mwana mobali oyo lelo alingi atalisa biso ete yende alingi atelemela likambo ya Congo pona kolakisa biso bato nyonso tu oyo bayibaka mbongo ya Congo oyo bayaka kosala baaktivité na bango wana poto kotonga bandaku kosoba bandaku lelo nde Rex alobi ete alingi atelema po ete alakisa biso bamakambo wana mais soki Rex azali kosala boye to koloba babiloko azali koloba tozali kobenga yango kaka peine perdue. Tozali komona on dirait azangi eloko ya kosala. Yangana tozali koloba mingi, ezali mawa mingi, komona moto azali koloba ete azali responsable, mais azangi eloko ya kosala. Na esika ete aluka, azwatan, avandisa bana na ye, apesa bango éducation, mais tata azali kokende kosala musala ya kikuluna. Bandeko babolingo. Lelo Rex alingi enseigner biso ba Congolais ke yende alingi abanda kotalisa bato bazali koyiba mbongo ya Congo, bato bazali ko ya kotonga bandako na poto, lelo alingi atalisa biso me bandeko. Ngai na kotuna nanu na Rex. Oyo mwana mobali alingi amona neti yende asimbi Congo. Nazali kotuna ye nanu. Pona nini asalaka ba operation ya boye te tango bato ya Mobutu bazalaka koyiba bambongo na ndenge ya kosakana te. Ngwanda azali na ba villa ebele awa. Pona nini akoki kotambusa pe kamera na eta kende ko filmer ba villa ya Ngwanda po ete Ngwanda pe ayiba mboka boma mboka. Bato ya deuxième république ebele bazali na bandako ya minene bayiba mbongo ya mboka batonga yango. Pona nini ye Rex akolakisa biso te lelo nde Rex alingi lakisa biso te yenda alingi ko apprendre na biso ba Congolais pona lakisa biso te yenda akomi kosala ba enquête le bien malaki pona ba mbongo na biso nyonso to bayiba na Congo. Mais Rex azali kokanisa neti alingi apprendre biso quelque chose. Mais azali koyeba te ke oyo nyonso azali kosala ezali pamba na biso po ete lelo oyo biso ba Congolais tozali na besoin ya bato oyo bakoyela biso plus na kati na mboka po ete totonga mboka. Tozali na besoin ya bato oyo te bakoyela biso ba distraction oyo Rex azali kosala ezali distraction totale. Po ete ye alingi etalisa sikoyo ete ba Congolais botala tozali koyebisa bino boye ba campagne oyo bino bozali kosala na moment ya ba élection oyo ezali mawa mingi. Mais tozali koyebisa bino ndenge bozali na botia na motu na bino bozali kosala makelele mais 5 ans oyo Joseph Kabila kozwa makolo ekokoma kilo pe ekokomela bino 100 ans. Bokanga yango lelo tozali koyebisa bino bandeko. Soki Monsieur François Mwamba azali na ndaku na ye na poto. Nani yango ebite ke Monsieur François Mwamba a travaillé mingi pona mboka na biso. Eloko nini ezali kolekisa Rex Kazadi te? Preuve nini azali nango ezali kolekisa ete mbongo oya François Mwamba to ndaku oya François Mwamba asombi yango na mbongo oya yibi na Congo. Po mona kaka motema mabe mwana moto akoli na poto mentalité lokola moto azali na kati na mboka. Mwana mobali o Rex Kazadi esprit kaka neti ya batata oyo bazalaka na kati ya bazamba oyo ezalaka ete soki mwana kasi na ye azwi abandi kosala système ya kindoki po aluka ndenge nini akokende kolia ye babiloko yango ekomi komona na mbe na kati ya poto. Mwana mwasi oyo olia azwa ta na ye akende lambela bana na ye to mobali na ye abongisa bamakambo na ye no aye po nini yende akomi
mama oyo akomi kosala bankete mpona le bien malaki ya bakongolais oyo bayibaka na mboka me bangwanda bavandeli bino awa avant tondima biloko bozali kosala bokende nanu kofilme babien ya bato ya deuxième république bofilme babien ya ngwanda oyo ayiba oyo atonga awa tobetela bino maboko bofilme babien ya mobutu oyo ayibaka mboka panda bane na bane biloko asomba awa bofilme yango tobetela bino maboko bokende kofilme mpe babien ya bamobutiste oyo nyonso tu oyo bazali na bavila awa bamakambo ndenge na ndenge tobetela bino maboko bino bokanisi ata bamobutiste oyo lelo bazali awa bazalaka bafonctionnaire ya leta un fonctionnaire ya leta nini akoki kozwa mbongo po asomba vila na poto bino bomoni kaka ya François Mwamba ebongo ya bamobutiste oyo bazali awa bokoluka yango te po bofilmele biso yango yango na tolobi ete wana ezali badistraction Rex Kazadi tosengi na yo tozali na besoin ya badistraction wana te soki ozali kosala bakampagne na yo mpona kolinga kodestabilize bato oyo bazali las ozali nde komikosa wana nde ezali ete ozali lokola mwana ya bitinda oyo bazali kotinda yo carburant na yo oli osalela yango makambo ya malonga ozali kokende kosalela yango makambo ya buzoba kasi bokendeki pa François Mwamba bokomi mpe liboso ya ndako bana na ye babimi mpona nini bolakisi kikuluna na bino bosalaka te botikali kaka neti bazoba moko liboso mpe bamoni bino ata tina te bomoni ndenge basabote bino bamoni bino tina te donc bobimi mpenza bavrai kuluna bandeko na mwasi mobimba mama oyo oliaki mpe ta makambo ya foyer na ye no lelo kuta alati na mwa kitambala na ye po ete depuis tolobelaki ndenge nini bampuku bazali kolia ye basuki na pembeni lelo akangi mwa kitambala bimi mwa bien esengo mingi soki oyokaka wana mpenza olakisi ozali koyoka po ete soki ndenge otikaka suki na yo nde mabe po ete ezali suki moko soki moto atali azali komona ondire bampuku balia yango na pembeni me mama oyo azali koloba nini ono ngai navandaka na ngai na poto naza na mokanda na ngai na poto naza na ngai bien lelo nakoki kozwa banga bakredi me bandeko bomoni teke mama azali kaka bolole azali zoba soki mpenza ozali na susi ya kongo ndenge ozali koloba ndenge olobi ete yo ozali na yo bien ozali na poto oza na mokanda na yo lelo okoki kosala ozwi mpe kredi na yo mpo osala bamakambo me soki ozali moto ya mayeli oyebi ete kongo mboka olingi kongo na yo mingi oyebi ndenge mboka eza komitungisa eloko nini ekozanga ozwa mpe kredi wana ocree ONG na yo wana oengage mpe bato bokei na kongo bobanda kosala badon okoki mpe kozwa kredi mpo ete yo ozali na susi ya kongo okoki mpe kozwa kredi mpona kosuka yo okanisi yo olingi olakisa bato ete yo nde ozali na susi ya kongo bamama boni oyo bazali na susi ya kongo tozali komona lelo bazali kokende kuna na kongo komema badon kokende kotika na kongo koluka bafamille oyo ya babola kosunga bango yo olingi olakisa ete yo nde olingi kongo bolingongo ya kongo eza komonana kaka na bamarshe oyo ndenge bozali kotambola na babozobo bozali kosala oyo bozali kosala ezali bozoba moto ya mayele akoki kolekisa ta na ye lokola bino bozali kosala te ezali kolakisa kimediokrité na bino bozali na yango bovandi na poto me ondire bovandi na bamboka na kati na bavillage ezali mpasi mpe mawa papa botamba tiela biso babilili tomona ndenge nini bato oyo Rex Kazadi na mama oyo babengi ete merci mama congolaise oyo ndenge ye nde moto akoma kosunga lelo comme bata nyonso tu ya bamampuya lakisa biso ndenge nini bakendeki bakomi bainspecteur na bakomi bainspecteur oyo bakomi kokende kotala babien ya bakongolais oyo basombi ya na poto mpona kolakisa na bapeuple alors ke bapeuple na minute oyo bazali nde na besoin bamona babien malaki ya bamobutiste oyo bayibi mboka pendant 32 ans bango baza kokende kolakisa biso babien ya bato oyo basombi yango na souffrance na bango na ndenge ya voix normal lelo bakomi koya kokosa biso po ete
élection mais ekosimba te radio Zumel 1000 ezali wana mpona kopesa message koyebisa na bana ya Congo bakeba na bainformation ya lokuta oyo bato bazali kolinga kosala me boyebaka yango ete bozali ya kozinda mpe bokomela mai na tonga po ete lokuta na bino ekomi ya kimotema mabe ya kindoki bokomi mpenza na kimotema mabe ya kindoki mwana mobali Rex Kazadi moyibi ya pamba azali kosala bamakambo mabe na poto olie atala nanu bamakambo na ye casier judiciaire ya kobeba moto mobimba makambo kaka ya mabe na kati ya France aza kosepela mpe Sarkozy ayambaki ngai ntango tokanisi ete Sarkozy ayambi ye na makambo ya malamu tokende kotala bonzoka nde bayambi ye mpona makambo ya kimoyibi oyo ezali mpasi mpe mawa moyibi lelo azali kokanisa soki azali kosala boye nde gouvernement ya Congo batya ye misu mpo baloba ete Rex Kazadi tobombeli yo poste ozali komikosa gouvernement ya Congo bakoki kozwa moyibi lokola yo te moto ozali koshofe na bamagazin koyibayimba koorganize groupe ya bana bato mpona kotinda bango bakende koyibalaka yo na bamagazin nde moto ya boyeyo koya kotongela biso Congo boza koyokisa Congo soni azwi mpe abimi na liboso ya kamera na pembe yango azalaka na yango ondire bana oyo batokaka mai na mai batokaka mai kuna na mboka babengaka luluwa oyo bana oyo ya pembe wana bavandaka kote ya luluwa batokelaka bato mai ya po opesi ye mbongo na ye na bana wana kolongola te azali mpe koya ngai Rex Kazadi toye kosala banini botala me mpona nini okaye pa bato ya deuxième république te olakisa biso mpe babie na bango basomba na mbongo ya mboka bino bokanisi bokoya kodistraire biso na babozoba na bino bozali kosala mwana mobali mobimba ayebi ata valeur na ye te akomi kosala makambo ya babozoba na motema mabe mpe na kati vraiment ezali mpasi mpe mawa bokokende mokolo mosusu esika moko bokanga na babozoba bosalaka boke komikufela lokola kosakana bozwaka kaka bamakambo bozali kosala yango liseki bazali koloba ete tosangisa mayele tokende kopesa mpo na Congo me tala bato mosusu bazali koya kodistraire bato bongo mona ye mpe ndenge alati costume wana telemi aza koloba malgré aza koloba français bolobi yo moto orke moto ya kopola zoba bolole na cerveau na ye kaka makambo ya mabe ya bonyama oyo ya kikuluna po ete mesala nango ye moko azalaka mokonzi ya bakuluna na poto eloko nini akomemela biso na Congo kaka bozoba papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini babolole o mibale bakendeki po ete bakanisi ete bango nde bakofaire voir na biso bakongolais ndenge nini mbongo ya mboka bazali koya kotongela yango bandako awa me bazali kobosa na ete bato ya deuxième république ebele bavandi awa oyo bakima na bambongo ya mboka ebongi ete babanda nanu na devoir ya kolakisa biso nanu babien ya bato ya deuxième république oyo ntango ya mobutu oyo bakima awa na babien ya mboka bavandeli bato awa bamosusu mpe bomona ete bandako yango oyo basombaki na ntango ya deuxième république awa na bapoto po mona kaka le bien malaki mingi pe baza kokoka kosala batraité ya bandako yango te bafacture etondeli bango bazali kokoka te misusu kutu bakomi na baide ete bateka bandako yango le bien malaki lelo Rex Kazadi azwi mandefu atie on dirait secrétaire ya Bin Laden aye pa azali koloba ete nazali kosala bankete mpo na boye katuka papa Botamba tiela biso babilili s'il vous plaît. La porte est ouverte en plus. Ils sont là. Il y a des voitures. T'as la numéro de la maison? T'as le numéro de la maison? C'est vrai. Et alors? Filme bien. La maison, tout approche-toi à l'intérieur, t'es journaliste. Même le poids
Oui. J'ai chez monsieur Mamba. On peut vous aider? Oui, bonjour. Bonjour. C'est bien chez François Mamba, non? Pourquoi? Parce que c'est un politicien congolais, n'est-ce pas? Pardon? C'est un politicien congolais, n'est-ce pas? Tu as tout filmé? Ouais. Pardon? Pardon? Nous sommes les combattants, les hommes du peuple congolais. Non. Si on est là parce que nous sommes venus réclamer ce que vous êtes en train de détruire notre pays au profit de vous. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire le peuple congolais se révolte par rapport à tout ce que vous êtes en train de manigancer. Vous pouvez bel et bien appeler la police, mais sachez que les images vont parler. Ok? Constatez par vous-même. Combattants, gendarmes du peuple. Regardez où va l'argent du peuple congolais. Voilà. Regardez où va l'argent, où et où sont les données du peuple congolais. Voilà. N'oubliez pas de tout filmer. Donc le peuple congolais. Bon, le peuple congolais, en gros, il y a un mandat qui sonne. Pas comme qui m'a mis, tout filmé, tout dit, image. Ça, c'est le luxe à Boyo. Dans le Congo, il y a des gens quel luxe! Quel luxe! Rex Kazadi, namonio vraiment na position à kanda na nenga ko sakanate. On dirait que ko kata mutu mutu, mais qu'est-ce qui se passe Rex Kazadi? En fait, je suis vraiment venu faire passer un message clair et net à tous ces soi-disant dirigeants autorités congolaises. Là, vous avez vu la maison de François Mwamba et son nouveau parti, le ADT ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui a trahi et qui trahira et qui est en train de trahir le peuple congolais. Aujourd'hui, il est en train de s'allier avec Joseph Kabila Kabange. Mais François, excuse-moi Rex Kazadi, François Mwamba, pour ceux qui ne les connaissent pas, yo oye nengeni no ebi nengeni soit trahir Congo, na nengeni ni Batubayeba, à trahir Congo. De quelle façon? Parti nae ou comme qui va sur internet, tu verras, il est en train de faire allégeance purement et simplement à Kabila. Nous le savons très bien, le parti qu'il a fait, c'est dans un seul but, essayer de piquer des voix au candidat du peuple, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, sachant en plus de ça, nous savons qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Mbemba, s'il se trouve là où il est, c'est encore grâce à ce monsieur qui a laissé mourir le parti, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le MLC est en déliquescence. Et cette personne, aujourd'hui, se permet de se présenter au présidentiel en espérant que le peuple va le voter. Et moi, je voulais faire comprendre au peuple congolais, Binomo Robotala, il est resté 4 ans au budget, regardez ce qu'il a construit comme maison. Demain, quand vous allez lui faire confiance, ça sera des châteaux et des châteaux qu'il va construire. Voilà les types d'hommes politiques. Qu'est-ce que François Mwamba a fait pour avoir l'argent d'acheter une maison comme ça, dans le territoire, là où c'était, et au prix auquel coûtent les maisons, là où il a acheté. Nous attendons le 6 décembre. Le 6 décembre, à partir de là, nous allons voir comment tous les collabos, si nous n'avons pas gain de cause, si nous ne gagnons pas, si le candidat du peuple n'est pas élu, toutes ces personnes-là vont retrouver leur bien, tout ce pour lequel ils se sont battus, tant ils ont affamé tant de peuples, tant de citoyens congolais, partira en fumée. Moi je vous le dis, c'est une promesse. Et ça, hormis François Mwamba, nous avons aussi l'adresse et les coordonnées d'un certain nombre d'autres dirigeants congolais. Ça c'est juste François Mwamba, mais les gens comme les Évariste Bochap, les gens comme les André Kimbuta, je sais où est-ce que vous vivez, je connais vos maisons, je connais vos familles, on connaît tout de vous. Vous ne nous faites pas peur, vous faites peur à personne. À Kinshasa, vous êtes des dieux, ici vous êtes rien du tout. Ici vous êtes rien du tout. Voilà, donc sachez-le, le peuple congolais a parlé et on ne va pas vous louper. Le 6 décembre, vous allez voir. Ma Louise, mon premier, Bazo Bengo Mikolo yo, Maman Générale. Lelo tomoni pe na kanda ya ko sakanate pour na mboka na Ma Louise. Mais nini olingi koloba na peuple congolais
par rapport à makambo oyo boutiko vivre? En tout cas, ils ont passé na mawamini pour na makambo to vivre. Pour na politiciens ya Congo, musala o bazo sala. Ba politiciens bazora bango pour basala pour na peuple bango bango sala pour na ba famille na bango, mama na ye tata na ye ba koko na ye mibali ya bana na ye basi na bango tout awa yango to bobuto mola ndako na ndio to uto la sabino yango na minito bazo kende susu basala ka banini ba campagne pour na kin et puis ba mama zandu bino mbotala bande ko na biso ba congolais bino mbotala mbongo o ba homme politique ndenge bazo ko utiliser yango et pourtant la mboka na biso kuna na kisasa bana msu bazo tanga te bazo fa na mabele courir ya te bazo kufa na pasi na nzala o bana basi na moniko na kasa ndako na bazo tuna biso boye ko sala nini awa c'est quoi bazi mbongo wana wapi ko somba ndako wana mbongo ndako lezo coûter ba 10 millions d'euros mais bango bazo ko utiliser ba mbongo wana pas non pour la aider les Congolais, non pour la aider les Congolais, mais parce qu'on utilise un peu la boum, la pour la famille, parce que le peuple n'a pas besoin de souffrir, parce que le peuple n'a pas besoin de pas ici. Oh 5 chantiers, 5 chantiers on est là il n'a poto, donc ça 5 chantiers zaté. Bota là 5 chantiers on la poto, 5 chantiers à Kabila fait n'a poto, donc ça c'est zaté. Ndako ndeza aso botonga qui a dans ça et il y a que ça la malamu. Mais le quoi la botonga on la poto et ça mawa mingi. Bande ko la biso oh baso benga oh banti combattant, bozo finga kabiso. Est-ce que bandako batakabila bazala ngo bilo bazala ngo botala batakabila nde bazali bilo bozo mwana biso ka passe bozo mwana bino ka passe ya pamba biso ntoza awa toza pona peuple ngala vana na poto ndila zala vana na poto na zala nga bien na zala mukanda na makamtu na kozwa crédit na nga lelo na sompe ndako na nga na fandi tranquille bana nga bazotanga biso sa makamnews mais auto sala pona soni oyo mboka na biso yoki pona pasi ko bande ko na biso bazo mona pona ndenge bazo felwa mama la biso bazo sala do Congo na biso comme les chèques na mukili oh Congo na biso to sali nini Congo Congo to sali nini bande ko na sukisi wana merci peuple congolais bon juger likambo ko pasi to s'occuper awate to ba cible tout ndenge za ba adresse nyo to za nango ba adresse tout to za nango to sola na bino moko na moko o isa avertissement to pesi bino o to vanda ka hotel so to yepoto bo vanda ka hotel te ba jela bino tout to yebi c'est pas pour rien que to za ba combattant oh bo mabiso bo ba mala bo André Kimbuta oh boy bo mala bo attends bo mi biso biso to za awa to za li combattant à mort jusqu'à la mort combattant de to za awa to signer la biso to so travailler pour na peuple na biso ndenge za wana do moko na moko to bando ke la sabanda kuna bino après to passer nation donc ndenge za wana et sili pour la bino boser lote boza mayele mukie to l'accès bino que to l'équipe bino na mayele merci bandiko babolingo na baziete bouti komona ndenge nini mwana mobali o Rex na mama congolaise oyo babengi merci to mosungi mama congolais oyo azali kosunga tango nyonso tu ba diaspora congolais na oyo babengi ba combattant awa na poto ezali pasi pe mawa balongwe na bandako na bango pona koloba nini bakei kosala banquette pona kolakisa na ba congolais botala ba bien oyo bazali kosomba na bambongo ya mboka me bandeko oyo bino bozango kolakisa biso eloko te bino boyebi teke meme bafamille ya ba Jean-Pierre Bembo bazali awa boyebi mbongo boni oyo ya mboka oyo bazwa na ndenge ya illégalité to illégalement bazwa yango baya nango na poto awa batongi bashato ba makambo ndenge na ndenge bino bokanisi ete bambongo wana nyonso tu ezali kaka po ete papa na bango azalaka commerçant ezalaki kaka mascarade bazalaki kotia kaka cachet ya commerçant mais bambongo mingi ezala ya bamobutu ya banini babandaki kobomba bambongo na nsima ya papa ya Jean-Pierre Bemba Jano Bemba po ete bino bakongolais boyebaka bahistoire ya mboka na bino te bambongo mingi ya mobutu ezala ta na ba dernière minute tango mobutu azwaki ba problème avant bambongo mingi ya mobutu bokomona ete bambongo wana tellement mobutu azalaki kopesa papa wana confiance mingi afungolisaki ba numéro mosusu ya ba compte ya banque oyo batiaki bakombo tango mosusu ya ba Jano Bemba bazalaka na kati na bato mosusu oyo mobutu aitilizaka ezalaki bambongo ya mboka système na bango ndenge babandaka koyibela
si yo penza okoapprendre biso histoire ya Congo yo ye na poto okoleli awa oyebi ete makambo ebele na Congo te ndenge ozali wana yo lelo soki batuni okanga référence na yo ya Congo olobaka kaka nakendeki na Congo namoni bana moko boye bavandi na bazangi eloko kolia na sombi kwanga na bantaba na ye kaka namoni baye batelemeli nga wana après ne moyena li ezate na zwi na pesi bango après ça koloba ete na contribuer na implice ya 5 chantier tala ba idée kopesa bana mike bakwanga na ba misuni ya ntaba nde olobi ete o contribuer na nini na 5 chantier vraiment tala oyebi ko bandeko babolingo tolobaki yango totikeli bato ota mingi basali babozoba ya to siko tokotikela bango tante bosali likambo tobimisi bino tolobi bosali likambo totalisi bino polele avant ya koya koteya biso bamakambo babie malaki bandana nukolakisa biso babie bamobuti soyo basombi na poto bamakambo basali ya minene bambongo ya mboka babebisi lelo yo zokolakisa biso babie lelo ya bato ya Joseph Kabila oza kolakisa biso ya botala boy mais lelo soki totali bakonzi ya Congo lelo bazali kotonga mbongo ya mboka bazali quand même kosala misala na mboka ezali komondana mais na ntango ya deuxième république basalelaka biso nini batikelaka biso nini kaka makambo ya lokuta na lokuta oyo barex kazadi ope lelo bakomi kobima ono bakosala politike ya Congo na pembe makasi ya ye nango ndike bana oyo batokaka mai kuna na mbongo babengaka lulua bandeko soko tali bana oyo ya pembe ya baluba lokola bakazadi bo na butu komona ntongo mosusu ndoki monene boza komona un jeune na butu na moi boza komona un jeune kazadi un jeune garçon na butu akomona ye koko tapaka monene na butu asalaka bamakambu deux fois te na butu azalaka chef ya bandoki po ete bana ya baluba ya pembe lokola barex kazadi boye deux fois te oye boye soki azali ayepo lia yo na butu akobikisa yo te tala kaka forme na ye ndenge ezali te azali koye lelo alinga apprendre biso histoire ya Congo yo yebi histoire ya Congo yo yebi histoire ya Congo moto balongoli yo kaka na village bamemi yo baye batiki yo na kati ya poto okoli mpe babandi koyebisa yo bamakambo ya Congo alembala mpe moko mpe obandi koloba Congo na biso yo yebi Congo yo tango biso tozali kobunda mpona makambo baide pesi tango mobutu aza kopela mo yo kazali ozalaki wapi aza koyela biso pembe ondinga bamadeso batekisaka na kote ya Simba Zikida sia bino bolingi kosakana na mingi bolingi kozwa bamakambo ya Congo liseki maintenant lobaki yango ke mbala tokotikela bino tante bolekisi ya to me tokolakisa bino ete biso mpe bato oyo tozali wana mpona pouvoir tokotia bino contre mire ya makwanza akotambolelaka bato na bamituka oyo baza koyiba kuna na France aza koya mpe Rex Kazadi akoloba mpe responsable ya malonga akozala vandi na ndako na ye aza kopesa bana na ye éducation ya malonga mais yo ozali responsable te responsable nini akotika foyer na ye mpo ayaka kotambola na makambo ya bozoba oza kokende na bafamille ya bato mpo na koluba boza mpe koyoka soni te kosone ezali mpasi mpe mawa pasi mpe mawa baza komema mpe kamera tala kaka babozoba bato bazali na yango babozoba ya boniama elingaki esala biso kutu plaisir soki balobaka ete tobandeli bankete na biso na ndenge ya bato ya deuxième république ndenge babomaki mboka ndenge bapiyaki mboka me oyo bozali kosalela biso ezali nini ezali bamaseki bino bokanisi bokolelisa biso pongi na babozoba bozali kosala Rex Kazadi ya Rex Kazadi nde nani Rex Kazadi akomi nani yango Rex yango biso toyebi ete kombo ya Rex ezali bakombo ya bambwa oyo bazalaka kote ya Paul Nord kuna nde bapesaka bango bakombo ya Rex yango nde bakomi kaka na esprit ya mbwa wana kaka ya kosalaka mpona koluka ndenge ya koswa bato bozoba ya pamba pamba bozali kosala boza kodistraire bato olie bolakisa bana yao bazali kobotama ndenge nini politike ya Congo tokosala po totonga mboka boza kolakisa bango kaka violence bana bayebi ete papa bimi bakokanisa ntango mosusu papa ke mosala nzoka nde
papa kei na famille ya bato pona kolinga kosala ba makambo ezali illégal. Bozoba na bozoba papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais ezali pasi pe mawa. Ezali pasi pe mawa pour na komona niveau ya bateau tozali na bango na poto bazali kobenga soi-disant ba combattant médiocrité o bazali na yango. Bandeko tango ba mobutise ba piya kamboka baza ko yiba mboka baza ko yiba ko sakana na mbongo ya mboka o ndenge toyebisaka bino na tango ya deuxième république bato mingi bayebaka te ezalaki na bana ya ba mobutiste mosusu okomona film eza na poto samedi yazui avion na Congo tango mosusu jeudi ou bien vendredi ayekaka po atala film wana et puis azongi lundi na mbongo ya nini na mbongo ya gouvernement nani ayebi yango te lelo soki compagnie monene tozalaka na yango compagnie ya Air Zaïre banani bakwesa Air Zaïre si ezalaka bana ya bamobutiste na bamobutiste bango moko baza kozwa batike ya avion sans même bakotisa mbongo na kesi ya l'État pona bango baza kozwa babillet ofele ndenge nini compagnie ekoki kokoya faillite te batu mobimba soki baza na besoin ya voyage oli na bambongo bazalaki nango bakotisaka pe mbongo na kesi ya l'État non bango nyonso to ezalaki ofele facture ya courant babandaka kofuta te facture ya courant nde ezalaki te bapauvre bato bazalaki même impayé bazalaki na bamoyen te nde bafacture ya courant SNEL ebandaka kolanda bango po ete bango bafutaka mais bamobuti so bazalaki na bagombe na babinza bafacture ya courant ebandaka kokende te tala sikoyo malhonnêteté ya biso bakongole tozalaki na yango olie ezala ete facture ya courant même bakonzi bafutaka po ete mbongo ekota na kesi ya l'État po ete misala ya mboka esalama mais non facture ya courant mpona bakonzi bango bazofuta te banani baza kofuta facture ya courant bapauvre citoyen oyo bazalaki na ntango ya deuxième république ndenge moko lisusu bandeko na douane kuna na Matadi okokende po dédouaner voiture un pauvre type asombi voiture ne na poto eke na Congo il faut futa douane po pesa ye motuka wana pe douane ya prix mokete ya prix ebele mais okomona tango wana ba Saddam Hussein bakongolu Mobutu na bana ya bamobutiste mosusu bazalaki soki mituka na bango ye bakengaka na intervention ale mutakolo bazate babimisi motuka na sa meme bakotisa mbongo na kesi ya l'État omoni ndenge bato babomaki mboka mais babiloko wana nyonso tu soki tozali bato ya mayele tozali kutu bato moko lelo ifo tolandela nde bamobutiste ifo bazongisela biso bambongo ndenge nini bambongo wana babima nango na mboka babebisi mboka pe bazwi bambongo ya mboka ifale biso tozala bato ya mayele ya kotelemela bato wana bino bokanisi bamobutiste oyo lelo baza kosala makelela na poto soki ezalaki na bapays européen yokanisi balingaki bazala na liberté na makambo basala na mboka na biso ex-Zaïre Congo bino bokanisi balingaki bazala na liberté justice alingaki banda kotelemela bango ti lelo mais lelo oyo bayaya na poto baza kofungola pe minoko bazali koloba bakozala te na soni te après avoir babomi mboka na biso bandeko nakoyebisa bino eloko moko mpo bato bamobutiste oyo bakomi na lokuta mingi me nakobanda kotalisa sikoyo babiloko ebele mpo nalakisa bino ete bato oyo bazali bato ya kolanda te bandeko lelo toza komona ndenge bato oyo bazali koloba viol bakomisi yango ondire eloko moko ya sika toyebi biso nyonso mpe bato oyo bazali lelo na pasi ya bamama bazali viole na este ezali bato mosusu me ezali bango te po ete bato bazali na susi ya bamama wana tozali komona bageste bazali kokende kosala tozali komona baacte na bango me baoyo bazali na poto bango te baoyo bazali na poto bazali koutilize nde kombo ya bamama wana mpo baluka ndenge nini ya kosa sorti bandeko bino bokanisi basoldat oyo
ba Mobutu so ba DSP na ba garde civile on lelo baza ko ba viol bo ebite ke ba soldat na ba bandaki ko violer na Kinshasa bo ebite na ko ebisa bino ndenge nini ba bandaki ko violer bandeko na tango ya ex Zaire soki yo jeune fille batangi yo ezala na sarme ezala na garde civile ezala wapi mwana mwasi nyonso to bakota ye boloko na butu wana komanda na ba adjoint na ye babandaka ko violer bana basi wana po ete moni ba congolais mingi ezana ba makambo wana ba viva yango mais babangaka koloba po nini esalaka bango soni sino te bakomona neti bakomi délaissé na communauté congolaise mais ebele basoldat na ba violer bango soki mwana mwasi bakangi ye azali na garde civile ou bien wapi yebaka ete bakosala tu butu wana mwana mwasi na apase kuna po bayebi ete na butu wana komanda wa kozala garde place wana na badjo na ye bakolalala ye nani ayebi yango te bino bolingi boapprendre biso nini lelo bokomi koutilize bachaîne ya bakongolais mosusu ya internet mpona kotalisa bato ke botala na Kinshasa insécurité boyebo me bandeko bino lelo bozali koloba insécurité na Congo bozali koloba po lelo bapesi liberté démocratie ekoti yango namoni bakomi kolakisa bamakambo wana nyonso bino boyebi teke na ntango ya Mobutu insécurité ezalaki ya makasi lokola ezalaki bamakambo moko moyen bafilme yango ete balobela yango ete me ezalaki kolekaleka kaka ndenge wana boyebi yango te bino bozali kokanisa penza bino bokoapprendre biso histoire ya Congo na lokuta bino bozali na yango boza kokanisa ete bino makambo bozali koloba nde yango na nde kochange bitema ya bako bino bokanisi bakongolo baza na Congo bayebi ba événement ya deuxième république te bayebi ndenge bino bosalaka biso te kelelo nde bokomi koyeke non boto libéré Congo po tolingi tokende kotia kimia na kati na Congo mpe tokende kopesa vie meilleure na bana Congo ndeko 32 ans bopesi biso vie meilleure te bobomi mboka lelo bosombi bandeko wana bapoto nde lelo bozoloba ete topesa bino chance bozonga lisusu na Congo po bokontinue kaka na rythme na bino tala bamakambo bozali na yango makambo bozali kosala na poto eza kolakisa kaka ke soki bozongi na Congo ekozala plus pure tokoki kopesa bino jamais chance wana soki bolingi koutilize Papa Etienne Tshisekedi azala lokola tremplin na bino ale boyebaka yango te na Papa Etienne Tshisekedi jamais bapeuple congolais bakopesa chance wana po toyebi ete Papa Etienne Tshisekedi alingi azongisela biso lisusu bacriminel babandi na kati ya mboka me boyebaka yango ete ndenge tolobaki ete soki bino bolobi ete botiela Joseph Kabila libaya boyebaka yango ete bana ya kini bakotiela bino ebende baélection ekozala benda bika ndenge ezali wana tokosala tout par tous les moyens même na dernière souffle le rais akoleka po ete soki le rais aleki te tozongisi lisusu bacriminel na Congo mingi bazali koyeba te Papa Etienne Tshisekedi azali na bacriminel ebele na nsima na ye oyo balingi bakende lisusu kosala bamakambo basalaki ya mabe na kati na mboka me bakolonga te nzambe azali nzambe amoni bapasi oyo bapeuple congolais balela uta kala ayebi mpe bamanevre bamafia nini oyo ye moko Papa Etienne Tshisekedi asala bapeuple ya kokosa bapeuple aboyebo entre temps ye na Mobutu bazali koyokana mbala tokotikela bino tante bino utiliser 1000 voix na bino na ba radio na bino ndenge bolingi bolo ba voter Papa Etienne Tshisekedi mais biso tozali kaka biso moko radio Zoomel 1000 to botombola mongongo pe to kolakisa vérité pe to kolonga wana ezali promesse to pesi bino to kolonga 5 ans to kopesa le rais e kozala 1000 ans pona bino e kokomisa bino nzela molai pe makolo kokoma bino kilo wana makambo tozali koyebisa bino bokanga yango lelo lelo Rex azali kolakisa bato ke non nazali kolakisa bino ba bien malaki yo azali kolakisa biso ba bien malaki yo ko apprendre biso nini Rex na politique ya mboka na biso ya Congo yo ko apprendre biso nini oyebi ba mbongo boni bato deuxième république ba yibi pendant 32 ans oyebi ndenge nini batiki ba institution na biso na kati na kao lelo yo zango ya kolakisa biso na zango kolakisa bino ndako ya tambo yo kanisi yo kolakisa biso nini yo moko moyibi na kati ya poto grand criminel koyiba yiba na magasin yo ndenge ozali wana nani yango ebite ko ozali na groupe na yo bapeti na yo bakende koyibela na magasin toi tu es un grand voleur
Yo kanisi sobe na liboso lati mwa kazaka na yora na ba François za koloba nde biso ba Congolais to banga yo. Moyibi ya pamba pambo. Sarkozy za ko yamba yo pona makambo tali ki moyibi. Yo lingi kolobela biso nini? Bokomi ko sagala mingi pona etoloba ke toko tikela bino lisusu tante. Tango tolobi ete toko tikela bino lisusu tante. Boye bakayango te toko bimisa bino polele lokola bana ya Kinshasa. Bazako kanisa ete bino bato ya malonga biso toko telisa na bana ya Kinshasa ndenge nini lolengo bozali ndenge nini bozali ko vivre na poto. Un voleur moko boya bimika dans le vide pona ko yako loba makambo ya Congo. C'est quoi ça? Bozako distraire bato. Tala bato ya mayele oto zako mona lelo okomona ba mama mosusu basali association na bango basali ONG bakena Congo bazali ko sunga bato. Voilà bato ya mayele. Pona yazali ko mona ete lokola keneki na Congo asombaki kuanga na bantaba ala lingeli ya bana ba telemeli ya zo ya pesi bango azako mona neti ya contribuer penza na kati ya Congo. O kasali eloko te. Bami yibi moko kalo RX Kazadi mu yibi moko boy abimeli batuka dans le vide akomi pe ko loba makambo ya Congo. C'est quoi ça? Mais to ebi sibina lokola RX lobiete les 6 toko zela ona Congo. Les 6 toko luka place yo côté là. Les 6 yaka yo lokola lobiete ozali moto ya makasi. Les 6 toko zela ona Congo les 6. Boya bosala sanduma. Na banzi ete kokima na bino oya Jean-Pierre Bembe zalaki moke mbala oyo tozoli bino décision na ndenge ya kosakana te mbala tala ata bolobi ete oyo bato ba journaliste bakomi koloba boye ndenge nini tolobi ete lokola bino bolobi ete bino nde bozali bato bolingi komema bato na ndenge ya brutalité biso sikoyo tokobanda komema bino na ndenge ya brutalité na ba émission na biso tokobanda kopesa parce que trop c'est trop tokobanda te suivre bino kaka bato moko baidiot moko boye muyibi moko na kati ya Paris abimeli kaka bato brusquement po banda kolelo koloba makambo ya Congo bolingi kozwa Congo yango lokola nini bolingi kozwa Congo yango lokola nini bolingi kosakana na bato bie koma lelo biso bakongoli tosili valeur likolo ya lolenge ya bato lokola bino Rex Kazadi moto mobimba azali na groupe ya bapeti na ye oyo atindaka bango bakende koyibela ye après ça le ya pe lo bete na zako lo ba pona makambo Congo na lingi po ete na telema pona makambo Congo o telema pona makambo Congo yo moko muyibi mondele na kati ya Paris yao bozako sasa ba mindelo bozako yiba bango bomoni si ba mindele pasi ko yiba bango na ba magasin après ça lo ba peke allez aujourd'hui responsabilité pona makambo Congo pour que ne ko yiba la biso susu ba biloko kuna na ba magasin na Congo olingo ke ndeko créer lisusu groupe ya bapeti kuna na Congo po bomba ndako yiba biso toko kondima un criminel terre lisusu na kati ya Congo tana bino ese esili bozoba ya pamba okomona mwana mobali pembo lobi mutu ye nzoka nde mutu akopola bolole moko boye bato tango baza koyoka aza koloba français balobi moto yeyo nzoka nde mutu moko tina te un vaurien tan oyo akoki koteya bana na ye apesa bana na ye éducation non aza kolekisa yango na makambo ezanga tina bozoba kaka ya pamba chidingi bato bazali koya koyokisa bakongolais soni lelo biso bakongolais valeur esili na poto likolo ya bato lokola bino après bakoya liboso ya caméra nga nazali cadre nasalaka place mo mais ntango oza komona baajustement na bango kicadre na bango eza koyebana te mpe baza bato moko ke bakotikala mpe jamais kopesa implice na Congo kibolole olia ya kozwa nanu ntango kokende kolakisa biso babie bato deuxième république o bayibaka biso babomi mboka boza koya botala nini ya tambwe soki ya nani ya frère ya François Mwamba boza kokanisa bokodistraire biso na babozobo bozali na yango mais boyebaka ete bana ya Congo basi bayoki deja mongongo ya radio Zoumel Mil ndenge balobi kaka ete bakobanda kolanda makambo biso tokobanda koloba mpe balobi ete topesaka bango banouvelle ntango nyonso ya bana ya poto bandeko ya Kinshasa bozala kimia tokobanda kotindela bino basango mpe tokobanda koyebisa bino lolenge ya bakombatant ndenge nini bavivaka awa ndenge nini baaventure na bango basalaka awa tokobanda kotindela bino banouvelle bobanga eloko te tolobaki tokotya bango contre Miriam Makwanza soki bango bakanisi ete baélection na bango to bapropagande na bango baza kosala bakolonga biso bango ebele bazali ebele mais contre biso moko radio Zoumel Mil mais tokolonga bango mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo bakongolais pe bakongolais
boyeba yango ete oyo nyonso tu bazali kosala ezali ba distraction inutile balingi nde kodistraire biso bapeuple me bazali kolinga te kokota na mozindo ya likambo esika ezalelaki ndenge nini bato ya deuxième république babomela biso mboka ndenge nini bayiba mboka lelo oyo bakomi koya koloba n'importe quoi oyo bokende kotala bo Ngwanda azali na babie na ye awa nani asalandela Ngwanda nani asakenda ata na kamera na ye filme babie ya Ngwanda po alakisa na peuple congolais boyebi ndenge Ngwanda abomi mboka Ngwanda ayibi mboka ayibi mbongo ya mboka pe abomi lisusu na bapeuple kuna na mboka boyebi yango te lelo mpenza bolingi boya kotalisa biso boloba nini ke bino nde bozali bato oyo bokomi bainspecteur mpo na koloba ete bapeuple congolais botala toutaki kofilme place ezali soni mingi ezali soni na mama oyo mpe bandeko na ndenge apakolela produit yango te na ndenge atelela yango te bandeko mama oyo soko otali kaka forme na ye ozomona kaka momeli diamba mvuki etondi ye na kati ndenge azali wana yo kanisi mwasi oyo azali koresone mwasi oyo ya malonga akende kolekisa ntango na ye na babozoba ya boye mwasi oyo azali mwasi ya malonga kokende kolekisa ntango na ye na babozoba ya boye te ndenge azali wana diamba esi ebeti ye na ndenge ya kosakana te heureusement asi amiyebeli akangeli na kitambala bandeko soki akangaki kitambala te bolingaki bongo na mwa basuki oyo pembeni ndenge ondire mpuku moto aliaka yango na butu soki alali bandeko ezali pasi mpe mawa me tolobi na bango boyebaka yango ete bozali ebele me radio Zoumel 1000 tokotya bino contre mire tokotya bino contre mire mpe tolobi ete tokolonga bino bolinga te tokolonga bino malgré bozali koutilize bamedia oyo na poto mpona kobanda kokosa bato botala boye na Congo insécurité kolakisaka bato lelo mpona kosala bapropagande na bino kolakisaka bato makambo ya insécurité alors bozali kobosana ete na Congo kuna na ntango ya ex-Zaïre insécurité ezalaka makasi koboma bato lokola démocratie ya malonga ezalaki te bazalaki ka koetufe nde lelo balingi batalisa mpona koloba ete ntango ya Mobutu ezalaki bien ntango ya Mobutu ezalaki bien wapi na lokuta na bino boye lelo bato mosusu bakomi koya koloba na poto bapolitiki ya Congo bayebi ata Congo malamu te bayebi mpe makambo eleka te moto lokola Rex Kazadi oyo moyibi monene apres ava koyiba sali lingomba na ye abana atindaka mpo bakende koyibela ye apres alaki mpe kazaka soki mpe bakazaka ngo alataka ya kimoyibi kaka bakende koyibela ye aye mpe liboso ya kamera bandi koloba ete Rex Kazadi na pembe boye ndire bana oyo bakende kotimola diama kuna na Kasai Oriental na Mbujimai bandeko oyebi ko il faut boyeba yango bandeko babolingo tozali na baaffaire na bamiyibi mpenza na poto moto moko te okoki koya koconvaincre biso toyebi yango ke ezala banani bango nyonso tu bamiyibi yango nomoni ete makambo ya poto oyo bato mingi na poto vi na bango ezoresir te mpo ete bazali kose base kaka na systeme ya kimoyibi okomona bango liboso ya bakamera baza kokosa ngai nazali cadre nasalaka place bo nzoka lokuta okomona mosusu ndenge azali oyo nasalaka te mosala na ye kaka kimoyibi Rex Kazadi oyo azali na groupe na ye mobimba oyo atindaka bapeti na ye mpo ete bakende koyibela ye wana nde moto ya malonga vraiment epesaka nga mawa na baboti oyo ya Rex bango moko esika bazali bakanisaka mpenza nini mpona komona mwana na bango na age akomi boye kaka makambo ya buzoba bato bakomona ete Rex Kazadi azali na voiture aza kotambola nzoka nde bavoiture kaka bakende koyiba na ndenge ya kimoyibi ale baye bagrate numero ya immatriculation bagrate yango ale baseli na ndenge na bango ala pa komi kotambola na bango bato bamoni ye moto nzoka moyibi ya pamba toyebi wana nyonso yokanisi ata na France bato bayebi ete Rex azali moyibi un voleur aza koya mpe lelo alo atelema aloba ete na ye mpo nayebisa bino makambo ya Congo okoyebisa biso nini yokanisi ete politiki ya Congo yo nde moto koaprendre biso na elongi pembe bondire mabadesu ya bakongo oyo ezalaka kote
ya bayombe kuna babengaka soki na nini na chela aza koya mpe mpo na koloba n'importe quoi yo kanisi nde okolengisa biso soki naza kolakisa bino kende nanu kofilme bandako ya bamobutiste yaka kolakisa biso nde tobetela yo maboko me oyo yo ozali kosala yango te moto mobimbo bazali kotala bazali kokanisa moto yeyo nzoka nde moto akopola moyibi kaka na cerveau na esprit kaka kimoyibi na kimo tala France bato mingi bazali kokanisa soki moto azali koloba français balobi moto nzoka nde français ezali kaka langue bandeko mais zwa sikoyo moto ngo azali koloba français bandeko tie wana okomona kaka makambo tina te lokola sikoyo ye akomi neti lokola mwa moto moko alingi ke asala neti amibomba ale ye akrea groupe bapeti na yo bakendeke soki bake bayibeli ye na butu baye kopesa rapport vie etala toyibaki lelo eloko boyeboye ala zwi akateli bapeti wana mwa bamikemike batembeli na paris bayebi yango bayebi bagenidi ye rex kazadi azali kosala moyibi ya pamba oyo azali koya kotama kongo mboka yo ozali congolais te yo ozali français yo koya koloba makambo ya kongo etanke ki na mandefu atie boyo ndire moto moko azali kopupola moto ya koni bandeko bobolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 me boyebaka ete bandeko ndenge ezali wana bango babandi guerre biso mpe tozali na bango mayele tokotia bango contre mur oyo nazali koyebisa bino bandeko liseki te tokotia bango contre mur mpe tokolonga bango bazali ebele basangani contre radio Zumel 1000 me bakolonga te tokotia bango contre mur bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo